biso moko tozwi likanisi kete to sunga bandeko na biso. To sunga bandeko na biso na musalo to sala muke to sangisi to bongisa bisika kani baza na demer na bango. Aw Gabriel pena nenga zawana. Mbonga dadi vraiment. Ye kuso azana ngolem sata pangwa ko teka tanda mbu pa sala pona dadi. Eza likambo tozwi ngo biso mote to lamuki abona tongo mobo. Eto sa ela te. Eza likambo famille pe ba mitungisa makina ngo soki na mikosite. Nde elongo na famille na bandeko ba artiste nde to sangani to sala eloko wana. Ya baleki ala dikambale. Ya baleki. Mais c'est bio. Tapis rouge. Tsusuki Tomina. Mwana maternel. Nzambe na ngai. Toki lelo boye ba kiem suma vwanga bisengo bilenga mokile za pona dadi. Pour nite atana un franc oyoyo ko bakisa tana eloko oke ekoko za ndaku ya dadi. Ya papa, poni bochaka mbinga papa comédien. Poni. Ete eza makasi. Ah non, ete mbinga zate. Zate. Faut te soutenir ndeko azuna likanishwana ke note, eza bien. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir mes chers internautes. Nabi Kebiskayon Sobozali, vous aurez trouvé déjà humble serviteur Nabino Yo chante mon akini Santa de Nuance, ange noir, cheval noir, man pap of love. Il est comment? C'est bon, temps normal, même moral, GDG, feeling dans cadre idéologie, déjà que tous en couleur d'origine télévision, chez nous, il s'est payé ça. Bino mingi nenge bomesana, donc les lois ils sont na tamboli pour na rouler bino information, na zeli bino pe information, information ils allient qui actualité, ils a obligé biso kolobela dadi di kambala, otoyeba qui tapis rouge, tout ce qui toi mina. Mais c'est bio. Azali moko artiste oyo a sepeli sa biso na ba théâtre na ye, a utayi ko kufa le 11 février 2020. Donc dadi kitambala utayi ko tika biso. Donc na 2021 o tozali a kokisi inane. Alors groupe na ye ainsi que bana na ye biologique o ye abota ba mekai ko solo na ba konzi ba solo na papa masumu ba mekai ko solo pe na ba papa mususu bazali mais lingai ko sa net ko lala mais ba boostaki yango na kokende ko mona ndeko Gabriel Bolembo oto yebi ndenge ka izalila kaka donc ye ameka kempe ko solo la lisusu na ndenge ya lisolo talaka Gabriel ndenge yebi lisolo Gabriel a solo li a pesi idéologie groupe WhatsApp et salami en tout cas koyeba pe dadi di kambala oto yebi les grands comédiens kwa za moko oyo soki bozo mona pe ye chante mona kini Satan de Nuance azolo balideso na bino naza pe na moi formation ndambo oyo dadi di kambala a pesa ki et pas inanga ye chante donc aza artiste oyo biso to ko négliger que il faut to honorer pour te azo mérité oyo ye azalaki alors que na mekai mpe ko solo na bandeko ba comédien de gauche à droite donc bandeko ba boya kité ba solo la ki ba pesa ki ba idée na bango total et on se retrouve juste après. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Hey maman, bonjour. Beauté. Ouais, maman, la biso vraiment les 11 oyo dadi kitambala akokisi inane na sia mabele programme salami pona ba artiste na ebité oyebi sangwana. Oui, na ebi sangwana tozo bonga mapoto tia Pierre Tombala. Pour mbilinga pesa mi makasi bandeko musundi baza contre yango. Mbilinga ezaki muta contre zati. Bon, on a évité par rapport à l'information, mais ils ont bandé comme sous bindengeni boko bandaka kana dadi. Or que batu belé bakufaki avant dadi to sala basala ke lote. Bato bazala nande mutu bazolinga ba compliqué ça on a problème té. Et on a problème té. En tout cas il y a pas de polémique, il y a pas de oh pourquoi non. Bango nyoso bakufa ba bande kona biso. Mais ce que c'est to banana dadi a problème té. Lobi toko sa pululu, lobi toko sa la kingandi, lobi toko sa kingandi. Baba ndeko na biso. Toko sa vie kamundweri, toko sa la boeza teke parce que dadi nde non. To bandi na dadi eza nango normal. Ba mona ngo teke o pona ni fallait ka to banana dadi ti. Elo nyo sizaka ne bandele on se to bandi na dadi eza mabete. Mais par rapport au à bureau au bâti guichet au ya mbongo wana bande comme suba olo ba ondiri ba mbongo mona na te il ne fallait pas bacha ba toi il fallait pas luka muta famille. Oh, muta famille nandeni. Bon, ta famille muta ba salon.
bandeko na ye baartiste comédien nde basangani na baoyo bazalaka kolinga dadi bakoti bango na kati ya groupe tosangisi mbongo tolobi te ke famille ya dadi bazangi mais biso moko tozwi likanisi ke te tosunga bandeko na biso tosunga bandeko na biso na mosala tosala moke moke tosangisi tobongisa bisika kani baza na demeure na bango esika kani tokenda kotika bango topesa bandeko dadi po basala nango nini biso epai bandeko dadi eza kaka autorisation ya famille bapesa biso autorisation ya kokende kotika Pierre Tombal en plus na kati ya groupe yango toza biso moko te mwana dadi Dikambala aza na kati na biso eza likambo tozwa yango biso moko te tolamuki abwe na ntongo moko tosalela te eza likambo famille mpe bamitungisamaki nango soki na mikosi te nde elongo na famille na bandeko baartiste nde tosangani tosala eloko wana so nazongi na likambo olobi esika mbongo ezokwa eza epa nguma po ani bopesa bopoza bakeso bolinga kosalir bakombo ya bato neti moto azozwa mbongo wana ezali Bolembo Gabriel nde pena bebeli Gabriel aza mambo wana totika biloko ya boto parmi bato oyo bazaka so batelemeli likambo eloko esalami eza Gabriel pena ndenge aza wana mbongo dadi vraiment ye kuso aza nango lemso ata mpango akoteka ata ndambo po asala mpo na dadi ozomona totika makambo wana totika makambo information pour la bande ko artiste ba hésiter te ba contribuer makambo nyonso eleka bien muta ko hésiter pour so hésiter zana muta mabe ba hésiter pour ani Mbilati était là partout ba bi ba msupe ba ndeko so la bien tena dadi ba profiter kana sima on va que ça polémique na linga ngote siko so so la bien tena dadi que so na tombo faut ça muta mabe aza bomo ite mundu so akufi ko mamalamu na biteke obwe na bomutu so akufi ko mamalamu ka mundu so akufi oya pesa témoignage na mabe na ndeni ezalata la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle abonnez-vous. Artiste, bonjour. Ouais, bonjour, merci. Ouais, tu écoutes Ninayo vraiment en plein tournage, mais merci de nous permettre de faire le 11 août, inane à Ndekonabiso Dadi Kitambala, n'habite sur bien. Ouais, n'habite bien, on a déjà au courant, et puis, n'habite salama quoi. Le coup, le bio, il m'a ramené salama, juste, et puis ça n'a une idée, Fungwe la biso dans piste, en Likambango, ils en Voilà, merci Mbote Belé, Nabatunio Sobazolanda, votre humble serviteur, Gelor et Yenga, et Naza en direct, il y a Couleur d'origine TV, donc voilà. Bamakambezo Salamaisa, Bate Belé, Batenir, Bande comme sous rigueur, Ndeni to Bandi na Dadi, les canissés Bandi na Dadi, Yadadi une année, bientôt là. Alors, tout tchatcha bambongo, tout ça est Pierre Tombal, et puis tout ça est Pierre Tombal, donc ça veut dire qu'il y a Dadi, il y a un abisso, après il y a tout qui n'est pas Pouloulou, tout qui est Mindondo, tout bando kitaka, malembe, ti, artiste nyon so bazala honoré. Ndeko yenga yo e baramo makambo ebele, to solo nanu, banani yo bazo tia mbilinga na makambo wana. Bon, batu bazé belé, pour na rosa la bango, ko tika bango nengwana maotanga bakombo de bango ezate. Eza bande ko belé oyo balingi ke non moni biso to linga to banana na Mindondo, to banana na Mundweri, to banana na Pululu, to banana na nani bazé belé ba ocha mais moi ma solé comme beta maman maîtrise koti to se décider ensemble to banana nous na Dadi Dikambala. Ouais, merci vraiment na idée na yo, mais babi c'est comme si des vies na eboye, ba te belé ba contribuer na makambo na ebo bande au sola na été réputation za malam te la. Bon, omoni soy soda kutu akufi amata grade. Donc ça veut dire mutu nyonso o azaki na bomoi nzambe azuye alors mutu wana atazaki mabe akomaka malamu mutu wana atazana ba problème na mutu akomaka mutu malamu donc raison pour laquelle on ba ndeko bando lobisa ndeko te siko lokwa ndeko akufi pe comme na moment oyo mutu toi linga contribuer pour azaka na problème na mutu bazana problème na mutu akufa te. Alors siko lisolongo ile kanenge nini mbongo ezopesa mepa nani? Ouais, bon, ils ont payé ma et pas ya Gabi Gabriel na payé mbote Mimika bongo pas ali kozwa donc baza mo ebele oyo na organisation besoin de sala ki bazwa mbongo basimba et puis to sali mo groupe mo ya WhatsApp o ils a signalé au cas où mutu azwi mbongo azo signaler que kingani a pesi donc na monde déjà ba monta o ba pesi ezo kende déjà bien. Et kende déjà bien. Vous avez associé na famille alors?
Oui, toko ça les Cambodgiens biso mo centre sa famille bayebi toko sa bango PDA ke to na mbongo to ngeto sa père tombal pona dadi Kambala baba accompagner biso ba accompagner biso mais mingi to za associé na bana na bana po bana bat bagina idée wana mais tozonga na na scène nanu ko raisonner sous sunde ko na inane yango ezo ko ka déplacer na scène mabele et oza ko se rappeler dernière pièce bo sala kinai si mais aki pièce nini titre na yebate tozaki nganaye tozaki yana leki et Davina zaki mwana ndeko na biso Olivier Davina zaki mwana ndeko na biso akufa alors Dadi Autara Poto ayaka na mwasi na ye Davina zaka ndoki et Davina a travaillé à Liaya Dadi Tina Souka de ba passeport à Dadi Bunga tita film na habité Nico Chekende mutazara mukolo film wana donc voilà donc c'est un peu ça. La moni aussi rappelé mais des vies tant bozaki na relation les cas qui malamu qu'est-ce que tu avais constaté de bien il y a Dadi si tozaki relation zaki normal et il y a Dadi tango bela paix à son âme encore place à ça ayebi nga kenda retrouver ya Dadi na ya Dadi no bi yaya obela nzoto esili mais je connais mon père spirituel apôtre Odo Mafuta. Est-ce que tu as une séance montée à prière au Kende, au Kangama, na pasteur nanga? Donc quand tu trouves qu'il y a un spirituel? Ouais, na mona ki a maladie. Maladie nyoso nganga face à musala na ye, nzambe pe spirituellement face à musala na ye. Donc il y a d'ailleurs c'est ngaka tokotala, tokokende si na Dadi nde akema bele. Et tant que qui est Dadi akufi. Réaction na ah di Kambala mais c'est bio inane ebilengi se rappeler lisusu ebilengi abenga tokolia ngulu na kapela mais nga ngulu na liaka kota mutu mingi kota zolo ah kota zolo moi merci Ndeko yenga vraiment aussi vraiment pas si t'as vu qu'ils allaient mais par rapport à journée on a vu que les Kamala mon bas spectacle fait ça alors ouais to banda toke totiki nini Pierre Tombal et puis to lecture journée on a bongo type so artiste to vanda to kabola moi koka na si place to vanda place to puna au organisateur bazana ba puna so esengi ke non on a dit que ba c'est plus non mingi so ko pesa contact na ba abonné à couleur d'origine base numéro na yo ba leki a di Kambala on a dit que souci ça makasi mais pesa biso moi contact et ça la biso bien Yaya baleki mais c'est bio tapis rouge Tsusuki Tomina mwana maternel nzambe na ngai voilà bato eba benganga pour comprendre l'émotion s'il vous plaît pour limbisanga plus 243 9 98 87 44 48 plus 243 9 98 87 44 48. Mbote pas maman Wivine Mobindi atika ba artiste était azapona ko soutenir ba artiste et puis tolobela album nae eza logité eza album oyo était bato belé moni lelo soki muto apambwami bato ba monaka ke non nenga apambwa mibongo c'est kakenda okota na loge c'est kakenda non ba bosana ke c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit vous comprenez donc nzamba sala marna ndenge naye merci maman Wivine Mobindi pona mateya opesi biso et puis merci. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. tozobeta lisolo ya inane ya Ndeko Dadi Kitambala oyo utaki kokufa atikaki biso le 11 février oyebisa ngwango ya moto koyeba te wa bandi théâtre sika pa yebi Dadi te moto kutasala théâtre te ma yebi Dadi ebo po aninga ina yebi Dadi te. Alors pour l'organisation ndeni eza malamu eko se passer bien alors? Oui, organisation zo le ka bien ngolo nzambe malgré moi
difficulté en mboka Congo, mais tout le monde a un souci. Il y a Dadi a celle biso ebele biso o ba comédien ba Rosie Muchope yo ceux qui lelo boye ba kem suma vuanga bisengo bilenga mokili za pona Dadi po anite atana 1 franc oyo ko ba kisatana eloko oke ko za ndaku ya Dadi parce que balobaka ke moto soka kufi ayo karaté mona raté akei mais te ezape msusu esika o bango ba mona biso to mona ngote po anite to bongsele sika ndaku nae moto azosomba kutu ndaku alingi azata na ndaku nae lopangu na ya zalez ya Dadi akufa kenda atika biso lelo inane po anite to bongisela e Pierre Tombal na to kosalela ezalo kwa ndaku na ya bomoy ko tika na libela o mutu so aleka moni pere oui ba comédien ba sali yango to liku makambo famille kota te biso mo ba comédien photo bongisa ko na ya Dadi c'est ça. Est-ce que vous avez rappelé sur la dernière pièce au ça qui n'a oui ba titre est belé et belé ouais souka non yé ba film moto jouer qui na bité ba malongi hein na ebité so ba hotel ba to balanda biso ba malongi to jouer na bango na Dadi to jouer ba fille ba malongi so ba malongi to zaina flat ya to kangia Dadi na mbetu ya Dadi bibano ba kobo misangai to sisi ngao na kena ngao vanda zaina sera ba safu parce que ndo linga safu mina makayebu na kwanga abi nyoso ka muchop maka nyoso ka ganga muchop ngabe Dadi na zalioni abi nyoso ka yo ngabe Dadi tika na vana ngato sika c'est dans comprendre que auto tournera na ya suka ba malongi na ebité mais nini tika ki na malamu pena na mutu wana Dadi tamba ya Dadi to bani lelo to bani lelo to zo lela le bozo filmer biso to zo lela mo non ce soir to lela raisonnaka maman no so kufi faut raisonner oh maman c'est là qui yo mobile na omwana mutu nyoso siko ya Dadi azano ya nanga papa nanga na monde théâtre ba yambanga kitoko ya Dadi atikala kuboyanga te o ndenge zari mutu susu makila no esimbi te nga esimba ya Dadi moninga osomila ka bière yo moko e papa nana ngote nzwa ya Dadi ba pesa wa pesio mukomsi ya Dadi ngabi ya Dadi te ngomesana yo na nzoni osomona papa mo beto zaki na bien ba tableau biso ba ambiance ceux qui ba tableau ambiance les majors zolo tsabiso ceux qui tableau ya loyenge abi major fo Rosie Muchope pechuana a incarna rôle na makazi omona ke mutu muso zaki mpia kamera l'air atangi yo et la musique producteur et ça dit implice vraiment Dadi aza moto to ko bossa na été to beta maso quand la nouvelle est venue au recevoir pendant qu'il y a Dadi akufi c'était comment nandima te nakanga connexion na fongoli connexion na ngana tabi message ya Dadi mobali wanga na bisinga Rosie ba na moni na Facebook ya Dadi akufi no autu na ngai parce que yo za monde wa mbozaka na ye ngabi ya Dadi parce que ngale na kufela kitata mwasi na ngai Ivete Langa le na kufeli ya Dadi azena matanga bien Dadi nino abinanga nzoto ya Dadi bande malade de liya ki de ya Dadi mais ausaka makasi mobali lesko bandiko na bazena matali bandiko na matanga bandiko benga ngali kambo ya Dadi nesi babozi bozana okimia parce que na kata connexion là ne ko comprendre que Dadi akufa parce que moi c'est tout samba na église moko ya Dadi peut on samba na église moko pas prophète onésime là na yokingo isalanga mabe na kutena Dadi na RTNC à hôpital ya Dadi abisinga Muchope ko paniquer te no bika nga bien Dadi abina nga ba pesa bière ya Dadi yo mela bière abina nga ba pesa bière nga no mela mai siko lengo vanti na ye na mwasi na ye na moni ya Dadi akufina raisonner nyoso ya na lela esalanga pasi ti lelo ata to mona bana ya Dadi mais to raisonnaka ya Dadi alors na ba comédien bazo hésiter pour contribuer pour Nicolas nanu au singa na bango ni mutu moko ko hésiter te nani abenga ya Dadi a jouer te yo yebisanga mutu ni nazo boya ko contredire na tanga kombo na ye mukomuluko ya Dadi combien banda na infratili kolo nani ngo kozanga ngo ndesinga na tournage bosi babike pesa monga Dadi na kati na pesi o to pesa epesa melaka leto kufa to yeba te na tiki bana na tiki libota nana osunga ngai baninga na ngaba ya na ngaba mama na mosalo so nani ko hésiter po ezali kelemba ya libala kutu bandeko baso bala to pesa bona likambo ya ndeko na biso nani ya pesa te yebisanga na tanga komone na TV yebisanga mutu moko za obona minto so to sai pia to malmongo etikala ba pesa sous famille na parce que to za combien la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle abonnez-vous ndeko mbote mbote ndeko na ngai kombo nani kombo na Chris Kabange ndeko oyebi Dadi Dikambala wana vie na ngai na to vivaka na banini talaka ka vie vous allez ko vivre na po akufa po
tozalaki na ye vie toliaka na ye tovivaka na ye banini toliaka na vie bozalaki nini ndenge nini expliquer biso ki vie na ye na petit ya baveni to na ndenge ya monde art to en tant que ngai mwana moboye nasalaka nabundaka trop vie apesanga mpe courage à partir ya théâtre so namonaka vie na ndenge bathéâtre biso mpona théâtre vie nde akomisa biso po vie bando jouer trop na ndenge ya kipatron vie azalaki na mbongo te me azalaki kipatron to abandaki kolata yango vraiment makasi comprendre mais tant tovivre na vie toomona ti vie opesa biso petit po bobundaka po bosalaka boye mais tovivre na vie toomona mpe biso moko. Alors vie est parti nini ya malamu tikala yango na kati na yo par rapport na ye na o natikala na malamu ya vie natikala na ebele ekutu baconseil nano dès le départ so lelo naza boye eza mpo na vie lelo nazosala nakosala publicité ya mosala na ngai nazosala te mais naza makasi na dernière rencontre na yo ezalaki ndenge nini na ye dernière rencontre tovanda sikoyo na avenue na ye na sandoa comprendre tovanda na vie tosola na vie mpena tovanda na ye vie oyebisanga petit bino babulo na bino wana eyepesa te wana yebisa vie epesaka nango mwa moke kaka eyepesa nango ocomprendre nga abimaka courage kaka ocomprendre kikourage wana nde vie ayebisanga lokolo oza courage tindikama kaka epi simba. Après combien de temps oyokaki akufi bon na minute oyo ti na batemps oyo naoregrete kutu naposa kutu ya oloba te mpo vie a vie ocomprendre. Alors bandeko baartiste basangani basali lisanga na bango oyo bazosenga na bandeko oyo bandeko tala théâtre na bandeko bazalaki bacamarade ya Dadi Kitambala na bandeko bandeko sepela na Dadi Kitambala ba contribuer pour te ba honorer ba c'est les Pierre Tombal oyokaki sangwana nayebi omoni vie za vie Dadi Kitambala amutu pamba te moni batu toyebi na Congo oyo Dadi Kitambala akorate te ocomprendre. Dadi Kitambala amutu mobo ya bundi pona théâtre oyo koma lelo to koma lokola to toza lelo naza mutu théâtre te na mutu mususu nako sala pena publicité la vie na ngai te ma ve wana amutu mo abundi comprendre abundi pona alors azo mérité loko artiste bazo azo mérité na biso pe photo chaka kaka comprendre déjà wana pena yo ebikaka vie Xavier. Merci de comprendre. Merci beaucoup. Mais pour nous aussi ça, dans ces pays, bana poto yo ebit. Bino boyebi, marambo yebi ebani lelo nde zaboye. Lelo toko lela Dadi Kitambala. Donc soko yebi makambo te, c'est qu'il faut yebat. Faut yebat. Ah, il faut yebat. Ngai Chris Kabange mutu normal kaka na pena boy na boy mutu normal donc so mutu alinga benga ngai pona makambo vie nini bani po vie na ngai 085 32 71 441 répétez 085 32 71 441 talaka vie. Merci na ole la vie est fort. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Oui, mes chers internautes, on continue toujours avec Solana Bartiste, l'Isolo, il y a Dadi Kitambala, Tchoussou Kitouamina, donc Messi Bleu, Ligue des Champions, tapis rouge. Azar Moko Bartiste, vraiment, Biscanio Sotozali, toujours reconnaître Kombo Wana, Pelunduana, toujours Ibayango. Si vous n'avez pas papa Liandi, tu me répètes pour Solana, papa Liandi Mbote. Ah, Mbote, papa. Bonne santé. Nandenga RDC, Nengo Moninga Kaka. Au Poutinga na lié à tournage, en tout cas. En tout cas, merci de nous permettre de surtout cela, malgré aux en attendant le tournage. Une année déjà, d'ici le 11 février, de Dadi Kitambala Tikabiso. Bon, il a passé. Bon, check caméra, il a passé. Il a passé. Qu'on pète la tapis rouge, tout ce qui domine Dadi Kitambala, mais c'est bio. En tout cas, on a gagné dans combo tout mais. Il a passé, il a passé, il a passé. Alors, organisation d'artistes et salami pour nous honorer à propos de ça. Oyoki yango. Nayoki 40 bandeko bazo beta lisolo, mais
Non, contribuer. T'es une organisation bachengate. T'es balobi bien que l'artiste nyonso ba pesa donc ata oza na comité. Puisque non pesa pas nani kasi. Mais balobi Gabriel Mutazo azo ya maman. Mais ya wana sikoyo kasi. Eza problème te. Ngai na yokaki keno président Johnny Nde de organisation eza pona ye. Mais ti bande comme ça ba yepsinga te eza président Tsakala te eza Maman Gabriel, oui, mais ça m'a bête, ça bien. Donc, ça bien. Ça bien. Dans le groupe, il y a groupe WhatsApp et il y a des comédiens tout. Pour moi, il y a des gens qui sont dans banque, il artiste comédien, tapis rouge. Et bon, il y a une organisation qui comédien tout pour faciliter. Mais papa Liandi, est-ce que c'est mauvais si que babani non na moko ou bien babana na bango que babana na bango nyonso ba moko ba monnaie ça suffisant? Non, même ngana yoga que organisation sociale ma pona tapis rouge na poululu. Ngana yoga bon mais quand on va expliquer on va habiter dans la bonté que eza pona tapis rouge après tapis rouge bon ça la pona. Bon, et ça, selon l'image, et puis on doit comprendre que ma camion va faire et va évoluer selon la date de Salamaki. Pour nous, la qui vers fin de l'année, alors que Dadi Kitambala a fait le 11 février, alors que l'année où nous on est bandit, toi on est en janvier. Alors, ça serait mieux que tout le monde a moutou à Banda qui est bandit l'année, pétant tout comme on a souka, tout canisi sous. Non, mais c'est un problème. C'est un problème. Alors pour ça. C'est un gandé, na yoga qui bien te. Avant payo loba te oka ki dia sangwe milinga oiza ko renye na kati ya non te ndenge yo expliquer mais te papa poni bochaka milinga pa la comédie kwani était eza makasi ah non te milinga exact alors là au contribuer alors pourquoi pas papa est-ce que vous avez se rappelé sous dernière pièce au joueur qui n'a Dadi Kitambala na yebi ezaki pièce na zaki grand frère na zaki grand frère à Dadi Kitambala nazaki grand frère ya papa Kofi nazaki grand frère ya maman Léa donc pièce à suka on a joué na ye ezaki wana nga nazaki ya na bango tozaka papa moko mais maman moko te donc bozaki de près na ye bon temps alors qu'est-ce que tu as retenu de son vivant Dadi Kitambala non mais à part on film même souper tout ça là oui je sais mais oh wanande avant atika bisoté souvenir ya moko ya malamu ou direct na Dadi Kitambala te bon ya malamu déjà ko jouer film on et les gars qui 6 mois te ko jouer film on les gars 6 mois te les gars 6 mois te Haïti Kabiso, Nazaki Nesso, na film même sous et pas ya maman Bijou la reine. Donc ça moi nous yoka ngonde ni tango yoka ki Dadi Kitambala kofi. Te oui, ça passe papa, ça passe. Ko perdre mon logo la tapis rouge, hein? Tango biso te bandi goya. Bango déjà bazali kolo tango bango ba komi ko sa ke non ba ben tabiso. Ko ka sanga bongo. Il a passé, mais tu connais mon tuté, tu connais que nous internet salaire beauté pour couper. Nous sommes, tu peux savoir ma boue en jambe, il me remet taper ça, il me remet à Salani, à Joaka. Ouais, papa. Après ça, biso, tapis rouge, à permettre tapis rouge bon, à qui ne prend que. Nous sommes tous les gars ma boue en jambe. Nous sommes tous les gars ma boue en jambe. Alors pour l'organisation, au sein de l'artiste Nini, c'est qu'on a eu. En tout cas, organisation on est bandit. Ils ont la caca pour na tapis rouge te. Ils ont pour artiste et tout. Tant que beau salango, ils ont pour artiste et tout. Hein? Ils ont pour artiste et tout. Total la paix artiste belé. Hein? Bazana ba Pierre Tombaïté et ça bien sûr tout ça on prend artiste et ça fait bien. Donc demande na yo yango eza projet ya lisanga. Ah oui et ça bien organisation en tout cas
et continuer et soukate continuer mais oyoki ke ba misusu ba tembilinga ba artiste misusu vraiment on dirait ba sepel na ngote non ba sepel na ngote ndeko Gabriel ngana tani ndeko Gabriel atangi biso ansiluzo na kanto elonga feti ndenge ba meke pe ko bungisa idée ba sepel na ngote ba sepeli na makamona te ndenge nini ba ndeko misusu ba leka to sali yango te eko makana non mais ezalaka nango na ta wana msu makanisi ya bien boye ezalaki te na 2021 organisation oyo eye oui ndeko Ange na ndeko nani kanto baza gentil ba rejoindre mabete po soki esama te na ntango esalami topesaka nzambe merci oui topesa nzambe merci organisation bandeko bazwi oui fu tosoutenir ndeko azwi na likanisi wana keno te eza bien sikoyo fallait non luzolo ayebisa ndeko keno te likanisi bozwi esuka mpona dadi kaka te e continue mpona bandeko mosusu esa bien en tout cas te balonga makanisi wana baza nango to continue mpe mpona bandeko mosusu esa bien. Ouais, papa Lianzi vraiment tokutani na lelo toyebi que za comédien moko ya kitoko na retourne une question moko très comique et se retrouver que non lelo yo po kufi osani Swana kufi. Bosana kufi na osani kote to ngenda to eba oto sala ko to na osani. Otuni bato ba kufa so ba sala ni kona. Odo oza elo osani ti. Kona na mabele. Mabele za mulunge papa na osani. Merci vraiment, merci. Kono komi mkuwa komi sogina. Merci vraiment. Le basu. Yeso kufi osani. Yeso kufi osani. Ngaka sa yoza la réponse. Baba, on tika lomba tunaka longwa siko te ngana zanana. Merci mes chers internet, tous akina papa Lianzi vraiment to soline. Papa Lianzi bato be ba osenga pe numéro na yo na ebiti so contact ezali. Ah oui, mais kozanga te. D'abord na zo bana na bandeko ba otala biso toujours sala ezani hommage à Dadi Kitambala. To voye ba c'est Pierre Tombal hein. En tout cas, bandeko to basepela na papa Lianzi soki moyeza ba contribution na bino ça bien. Et ça bien pour na tapis rouge. Et ça bien. Donc na côté moi quelques personnes. Pas mal. Oui. Nazo pesa na Micho Mutete Matondo na Canada contribution na yo et ça bien pour na tapis rouge. Clara Mutete Anita Mutete Clara Yellow Mimi Nangoi Bebendeke Mirai Mika Bobo Mika Tonton Mika la contribution na bino et ça bien pour na Dadi na kena entrepreneur Guilhem Kassa Matondo contribution na yo pour na Dadi Kitambala et ça bien na kena empereur de Makosi mon ami Kobos papa na Madine France na Queen Mother contribution na yo et ça bien pour na Dadi Kitambala mon pasteur Eric Mafulu pasteur Osa Nzambe contribution et ça bien André Mamba na Dallas et ça bien ba contribution na bino et ça bien pour na Dadi Kitambala donc ce botindi na rebi geno ate na pas maman Gabriel ate bandeko batindaki contribution na bango pour na Pierre Tomba et ça bien en tout cas maman ma vie Prada Stone na Kachabela maman ma vie contribution na yo et ça bien na groupe na biso ya WhatsApp en tout cas contribution na biso et ça bien pour numéro répétez numéro bon pour na numéro na PC plus 243 89 54 96 613 plus 243 89 54 96 613 en tout cas ce bobenginga wana bozwanga moko bandeko tu bana besoin ba contribuer pour na tapis rouge tout ça les Pierre Tombal et ça ya bien en tout cas et ça bien makasi bandeko na bosani bobanga te na film bokota na bagage bokota bazwinga en pied mevé. Merci vraiment. Beaucoup de tournage boye zwanga en pied mevé. En pied mevé bon na sam sala bato avec lenga ma malgré bobengi en tout cas mbote na bandeko tout o basepela na papa Lianzi. C'est rappelle bandeko ba s'abonner na couleur d'origine. Bandeko na sengi bo s'abonner massivement na couleur d'origine. Bo s'abonner na couleur d'origine télévision massivement.
osangani na s'abonner soki osangani le s'abonner wana nde ekusala bien soko dingo tala papa yanzi kutala ya pasi mususu te tala ye na couleur d'aubergine na couleur d'aubergine nyoto zana ngopusa ukutala odingo tani bakaki odingo tala bateatre odingo landa bien mission mais ozonyo kama pamba te pasi nazaka wana esina na lungwa na koma na couleur d'aubergine. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Ouais, mes chers internautes, merci vraiment Ndenge Bozaki patient et Rotala. Binomo bomoni bandeko ba artiste Ndenge ba lobby pe ba aimable o balinga ki dadi dikamba la Ndenge ba sololi ezali kama mabete ko honorer mutu o asala ki musala na ye. Donc pour ngai pe na kosenga na bino bandeko bo contribuer dadi dikamba la a se payisa ki biso na ba théâtre na ye a se payisa ki biso ba lobby donc Ndenge na yo keli solo pe na Ndenge ezaleli ezaka ba comédien te yo oyo za na moyen na yo contacter Ndeko Gabriel, kota na coupe par WhatsApp, en tout cas, makamunyo so eguli kamalamu. Vraiment, bandeko bo aider biso artiste, to honorer artiste o yazalaki, aza comme idole na biso. Vraiment, pour nangai, déjà nous tendons vers la fin. Pour nous contacter, nous chante mon akini Santa de Nias, Ange Noir, Cheval Noir, Chic même pas of Love, composé justement le plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924. Et puis bah numéro nabiso ils a affiché wana avec couleur d'origine télévision. Beau s'abonner et belé pour avoir information. Il y a artiste nabino pour avoir information. Il y a musicien, pe ba sportif, nengi kara ils allaient là la pesimbo tina ba tunyoso bazo c'est péanangai Karine caresse à partir de la Grèce. Pourquoi pas à Kayamwa Naomi, sans oublier 12 étoiles de la France, mon boss Respect Lenga des États-Unis, Sikazali, sans oublier mon cordon Augustin, Kaninda Mote, ma maman Marie Moulanga, papa na Augusto et puis Baby G Live Edidor, Enoch Congolo. Donc d'ici là, portez-vous bien, ciao.